mama ko télémonter msaka longne boy mata pa azongina na simbi litama na moi so isu deuxième batana mkongo na bio ekomini na fait ekomini le troisième ba on a le troisième boy parader le boko na e donc parader le boko na na boa balukaka kia kuei soki makota mo boana ndoki yo moni ba imana be église ma ba se kuna mtia komina ona wakati kuna bokina ba mai mo boana katanga ukofo katanga makofo kutu na otala bonga na musika na basola ni mama na gagnant na ebisaki yo wa ese papa na ebisaki yo wanda ko boya wanga pika na fani ka suiba kamikuta dizo au pixa monte mama boite mama tumbuka kotela ka mwana yo luka botane kuna alia kindo kina mama kainga wale tsupa ina ngani lizo ndipo batala ngasuna milimo abe yeleki na ngope de fana parler mais depuis que tu n'as pas l'église wana donc nanda guma circulation beba balé qui na bandi ba fièvre simba o ba kene o ma kile sili ba kene o ma sili mama pe nanda ku papa luka solution na mwana mbalo ela yebiso mwana o si ndim ta rosa la charge makambo balé qui na yo angalia balé qui na ya laki da mama bango angalia su balé qui na na bien tega na c'est papa ouais plus au box plus sur bibotu na bani na te na bimara na ken to mona na bimara kinda na ngapi wana na pe na lo bata ba vérité na nga yo pe tout ça nga matilelo o ata ba leki na nga na mitu na ebité so mo ba kola ce qui peut bon na ebité ba mona manga mwana bango manga yo nazali na ebité kindo kyango ba kangela ngai na ebité on a zali vraiment on va na batu na olia na batu na wala na batu na wala mkana batu uzata mutansunga wetu bon classe na tanga na kisangani d'accord donc souci na weza vraiment retrouver ma famille na ouais souci vraiment za mabongo surtout ba leki na nga wana surtout ba leki na nga wana kwa mibale wana. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi eske kokufela baboti eza lisumu kozanga baboti eske eza lisumu voilà naye kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur e ana posa lisungi na bino tala musala munene ezosala mpona bana tala musala munene sala pona bano oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba telemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to nango posa un euro no to nango posa pona mwana moko tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to na besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pour na bana que le Dieu des orphelins a bénir dia ma mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Vérité et réalité, culture de l'excellence au rendez-vous. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours là pour vous informer. Un grand merci à l'équipe technique. Bonjour à Tonton Jordan, j'espère que ça va. À la présentation, vous avez Bondi Diba, double brassard, maestro, la princesse à papa, la perle rare, TGV Vité, sa famille, Batsela Karabongo, la princesse de la presse congolaise. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez à la cloche pour ne rien manquer.
Commentez, likez, partagez votre magazine. Nous sommes toujours là pour vous informer 24 heures sur 24. Merci à ceux-là qui partagent. Batunya Soro Bazalakawana pour nous soutenir biso. Équipe technique, Dirkan Koussoua ou Azalaka. Mega et là, il a été. Bazara toujours pour nous repartager. Patricia du jeudi, Bazara toujours pour nous repartager. Pourquoi pas encore un grand merci à notre Père Céleste qui nous a donné le souffle de vie pour vous présenter votre magazine. Vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous avez des inquiétudes. Vous ne savez pas à qui partager vos problèmes. Vérité, réalité, votre magazine est toujours là et a ouvert les portes à toutes les personnes. Aux gens maman mukolo, aux jeunes filles, jeunes garçons, et eux qui pétaient magazine Nabino, vérité et réalité, ils allaient toujours là. Et puis ils font nos bas porte. Nouvelle tendance télévision, ils ont pour Nabino. Merci mingi na ba oyo ba partageaka ba émission Nabino. Naba magazine, merci vraiment, tous vraiment très très reconnaissant envers Binonyoso. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec mon invité auquel Yépé a bien acquis Nouvelle Tendance Télévision, Lingaki Aleka, na vérité, réalité, na magazine, na bango, to fongala ki bongo ba porte, yé ou to yeba ki kwa invité yé, na plateau, pour nous repé sa mbote, pe to yeba ko découvrir, li kambonini, et comme elle a ki yé, to pe aye ko yé bisabiso nini, o yé abongi si pona biso, to partager naïe ensemble. Alors sans plus tarder, je vais lui dire bonjour et puis on va commencer à débattre notre sujet. Bonjour papa. Bonjour madame. J'espère que vous êtes bien. Ouais, très à l'aise. Merci beaucoup. Topi koye ba kombo na yo. Bon, kombo na Jonas. Merci beaucoup. Tomoni yo na Kacha magazine na biso. To souhaiter d'abord boye bolamo. Ouais, merci. Donc dis-moi qui était que kokai koya po uti vraiment musika. Ce que tu as les Cambodini, ils ont ça a été dérangé dans mon thème. C'est plus là pour partager la personne à vérité et réalité. Bon, en premier, les campements, pour la émission vraiment, la émission. Mon arme battu les campés à l'obéla, comme il a bango. C'est ça. On a bien atteint là qui vraiment t'es dans votre carabon, t'es dans le camo et tout ça, on a vraiment banakala. Donc, si na commune à jour, le camo et tout ça, on a raka. C'est vraiment été moyen de contacter l'équipe Nabino. Merci. De la moni boyambinga avec moi, les lona lobama, on a ça dans moi. Merci beaucoup, tonton. Alors, tu peux y kayo sans plus tarder. Bon, réalité, na ngayo et comme il a une vraiment, ils a que ngayi na botami na kisangani. Na botami na kisangani. Bon. Maman la ngai abotay no nga mona kisangani abotay na kisangani to ipina papa pe ndeka affection na parler quoi papa na mwana pe nga moko to koli mwana imite mwa bitu mwe kuma ina kisangani wana ndi sala yi tolonga kuna kisangani to yana Kinshasa to kuma pe na king pe bien maman pa ko bota deuxième ko bota na botima passa donc botima passa wana il est carrément la complication bana ma passa ba bimi na bango bien. Mais maman d'atikala qui donc n'a invité vraiment son habité dans l'histoire ça la m'a passé minga mutima oh tout tikala qui na bana m'a passé donc bakenda inde kenda singa baki ba couvez pour ngabela kina mwana na serwana bana baki ba couvez pe encadrement pe calme ba komi po okola ba komi ba 3 ans ou 4 ans maman kufia déjà maman kufia donc au bout de banana mabukana. Bon, bana batika bien à l'hôpital. OK. Bana batika bien à l'hôpital vraiment. Ba mali ki wazaki na bango mais vu ki wazaki na kinité. Pour na kinité aika na mama. Na iba tabe ndi koni mo te a. Be bana batika na na hôpital ba ma sœur. Ba ka ba cadre pe bana monsieur de 15 parler puis na papa. Donc fur et à mesure tara papa na invité et c'est comme on attend mon boy aluka moi chéri quoi. Pour beaucoup la biso to zani na parler. Comment qui non peut bien moi chéri on peut tout banane les premiers jours moi calme moi aussi moi deuxième jour moi calme moi troisième jour et ensuite moi mère a changé face mère a changé face à qui pas soubienté donc avant d'en appuyer soubienté ndé ba ine bandeli n'habité on a sugi la kinde nini supende bit la rue papa talaboué ça ce qui est ainsi maman c'est ça la biso boy tara papa na chéri na ye amuna ka loka non ko sele makambo lokola ngaka na lingi maman ngote na eza bongo te en fait ngapena ina posa mate loka maman kenda ide ngapena na ndaki da mukolo na comprendre que maman de akofi baleki na biso dans ça bongo ezaka bongo pe ne ba jeune na quartier hotel sanga tebo mesane kaka maman mikolo hotel sanga tebo mesane ya zaka maman akoli sabino bien
on a bien la ligne qui marie tous ensemble le maman nous a quitté mais tellement bacana les gars qui trop bacana les gars qui trop donc il y a que ça donc il y a que ça les jours mon donc non ça mon anda kuna bon ça mon bleu anda ouais bleu dans la chambre bilamba na bon ça bilamba bon mam da côte sur na boy simba dans atiki singa musala ngamo ando sala atiki singa musala ando sala kimna ko ine bona kendele wenze na sala boy osali wenze ozongi boy zonga kuna bosani litungulu osali boy na histoire on s'en a béton ça l'a passé mon frère c'est ça l'a passé mais ce que maman a botakité tango tika na binwana azobokola ka bana abokola biso bon abotate azaki jeune ou maman mokolo déjà azaki déjà maman OK déjà ba 40 ans d'âge ye pesa abotaki mpantine kona to ye ba botaki na habité sur papa ko nanda ko mato ay ka ngai na baleki na bala mapasa na mama kaka na mama yona donc bana pe ba baleki na mapasa ki maman pe de yona avant na kutu ba mara na église ba mara na église mara ba se kuna mtia komina ona wakati kuna bokela ba mai mo bwana na fa singa liboso wana mtu azo sauter nga na bi wana mo na fa ndika na tala kaka na biteni ezoleka misi mkebu bengi papa na mama bakina ba mpanzi pa bakambiwa na église wana bando sula bana mota bana musika wana va na tabana musika na watala ba katanga ukofo katanga makofo kutu na watala ba na musika na ba sula ni mama na ganya na ebisa kiyo wa ese papa na ebisa kiyo wanda ko boya wanga pika na fani ka suiba kamikuta lizo opiksa mo te mama boyete mama tumbuka kotela ka mwana yo luka bo utane kuna alia kindo kinayo maman kainga wale tsupe na ngani lizo ndipo batala ngasuna milimo ambe eleki na ngope to fana pale me depuis que tu kina petlis wana donc nanda guma circulation beba harmonie beba wata mai na ebo yaki ate tu na mai christian tu me na nini après ça reste ce que tu es dans confiance na vraiment ici là et ko le cas sur moi des semaines boy et tout ça on a parlé boy bana suma passa bandi baleki na ngai mama baleki na bandi ba fièvre simba o bakene o makile sili bakene o mai sili mama pe na ndaku papa luka solution na mwana mbalo ela biso mwana o si ndi mtaroza la charge makambo baleki na yo angalia baleki na ya leki da mama bango angalia su baleki na yi papa pe roi chéri na yo ana ba pousser par argument na bango belé donc aloba vraiment belé donc aloba vraiment belé et dans les jours donc bazong se chambe mai moi jour moi tozongi na parler un peu atindinga na somba biloko na kina somba biloko na zongi na ngope na ndako pe boy abando fouiller biloko on le croit ça tinangelo mo dans habiter ça tinangelo ni na spécial pour autre cinéma matembele tout na somba ki biloko tout c'est na bacha matembele ba nini na somba ki mais maman fungula chassi banda ko panza mama ko télémonter msaka longne boy mata azongi na simbi litama na moi sois sous deuxième bata na mkongo na bio komini na fête komini le troisième ba on a le troisième boy paradis le boko na e donc paradis le boko na na boa baluka ka kuei soki mapota mwana ndoki yeyo moni na bandai koloba boyo karate mama banda makelele so téléphone bien papa na musala tala mwana ndoki awa moni aliaki mama na ali ngali baleki na ya kokite ngali anga ya tindele ba video ndenga zoki donc comme yumbe ona parler na bien tega na c'est papa ouais plus au box c'est plus bibotu na bani na te na bimara na ken tout le monde na bima na kinda na ngapi wana na kinda vraiment ndi moi na tala ka moi émission na ba été ceux qui vraiment ba oyamba vraiment invitation na ngani na commune bon na groupe na pe na lo bata ba vérité na nga yo peut tout ça nga matilelo ou ata ba leki na nga na mitu na ebité ceux qui mo ba kola ceux qui peut bon na ebité vraiment na ebité c'est une émission moi ko koma vraiment ba olanda ngo ba mona manga mwana bango manga yo nazali
na habité kindoki yango bakangela ngai na habité pour nazali vraiment na vendre na batu na olia na batu na ola na batu na ola mkana batu na habité vraiment pour souci na ngala mona te baleki na ngami balé wana vraiment. OK. Tango bakangaki yo ndoki poke na mwamba. Tango bakangaki yo ndoki de yo moko au trouvera vu mes akindeni. Peut-être ba kindo msupe za consent to yebarate. Mais maman kindoki wana bende singa ma te. Ezate po na batu na lia kana batu. Na la na batu te conscient on habité ce ko ba. Na pumbora na yebarate te jamais. Jamais hein. Jamais vraiment pas na vraiment. Habité histoire. Siko tango kima kinda ko beto beti maman. Okiminda ko kendo vanda te mama una bita ina ngaiti donc mbatene nga bita ko paradis na paradis yango na vika ina précipitation makasi ndaki ndako ko ya ni na bima nga balabala ni na mona peka de bana ba jeune soir na balabala ba enfant de la rue quoi nga pe na bimi habité genre baptême te tango bima enfant de la rue na so baptême te ni mère balabala ça une histoire en temps comme dans la rue première journée na une kakata dans la première journée boule beta. Première chose mbule beta maman na mbula otasiko eole ya mbule beta una na ndako siko mbule beta na libanda na taka na ropa Victor OK kutoka bata oyo place na ngai OK oyo abua kanga uto abua ngataka na boki na bende libanda na makade mwana yo za ulala na ele loto e baite osani lo kapemba libuso pe na sime pe kaka na vandika wana ti mbule beta ba 2 heures 3 heures de temps ba mbule beta maman na mbula na butu wana na balabala kana balabala wana ni na yemo na trop sur la carton mais carton vu que mbule le kama makasi panzani ki ya passe moi mais dans histoire non beta on met ça là na ma passe donc pour fera na yo ko manoko vivre na balabala kolia na yo koiba ngana koiba kolia bon koiba te vu que non ba courage na nga quoi na ina na balabala mais façon na nga ande na no ko se comporter na balabala nde moi mère na mère moi na quartier wana pika kabinga nga moi na tango bina bimsela ta moi bani ba folo boa kila kaya pesa ngata moi quelque chose mon fils à mesure pe ba tellement mutuko apa on se na mutuko donc apena balabala na tikalo ibate ya rawa katim to god di boyate apena balabala nga siko sala ngote na tikalo mo sala ngote wa ma donc na ibite kindoki o mama na kanga na église na bango donc na ibite so mona ko toni ko nga balabala obela te tikalo obela te bon na bela na mutu na bela bakisi ko ando sane bakisi bon kama mama na donc depuis na ina parler depuis d'autres qui sangani donc na bela vraiment mingi te c'est tant bisko libanda de au fièvre te malade bon fièvre yaki na fièvre yaki maman na fika na ba ina donc la remonte ya bien na maman na taverrier na remonte qui pe na ta moi blanc c'est mais alors encore bien te habité autrement bon c'est ça nos examen so resté bimio la sanga na lota na nula na ndako na ete ya na balabala fika ola kana vina bango wana ndo mona ki ando suma ilamba peka moko ilamba zaki moko mais au fur et à mesure temps mo ba coup de main senga ba balabala yo senga te bon so na mina senga te na kosi na senga yi ba opia ma wando kabila ngape anda ile na coup de main te et senga ta moi polo moko ta moi couper mais problème est ce que otanda avec couper on se otanda ngo o so mio ni équipe tokoko yeba o bimaka nandaku à quel âge nandaku na mima 13 ans 14 ans 13 ans ouais de libanda ouais bandola la nopeka libanda na carton na la libanda na carton OK na zo da baptême na coliper déjà ce que business pe dans une année avec maintenant une année plein libanda depuis na bimaka wana na certains va joindre moi bima pe ana ba ina ni banga pe na kola pe ba tu ba la wala pe bo su baptême nga pe na mo coordonner pe mo kuto ana pe na mo la pe bana ba bala mke de mon petit lelo to le ndara mais souci quand dia mo ne ba leki na wana c'est ça parce que ban uto bimaka na ndako ya ba parents kino lelo uzasko wapi bon na micho na komo na zama
nakobenga moi studio nanga quoi en studio nazo moi studio nanga aujourd'hui on a ba camarades tu ezaka yo moko uniquement te no wana nazanga mo jamais nazanga mo bon pour faire vendre ba camarades te ba camarades mais na luka non est bien bon moi studio zaka moi bon pour ça la raté bon à studio na zaka mon pas maman on a bien maman na chose maman dans swinga mamingi dans mon de maman no penza dans yema dans la moi dans na komoni wa donc maman na nga kaka nde pour dans tant chaque temps bana ina ba souci pour moi blomo ba izanga nga ma boteli ma bana lanki bana tongo o damete so côté mais na ko kate bo ko te gita o ya te poani ta ina yemo damo se souci écoute mais ça était tous les gens yaka atawa binga bino bana bala mais yaka donc apena moi na accès à l'opanga maman na bon côté peu boteli kombo l'opango moi peu penser à mi tout kana fa bi ma kota bi mi propre na yeba faire arabe ça makambo c'est ça et moi tala pe ka habiter na moi pour maele fona le kilo mo lo mo o banda ta oteka ya chilanga moi cabine moi na teka ta mo machine qui na kwena bango na pe betinga na cop bi malem au fur et à mesure moi bénéfice bien pe na kangaki na tel seke ba idée na ngai c'était maman fona zotement parler notamment parler ça la ngabia bonne idée que tu as wana donc vous avez à mon liboso donc bana do bande première na bi bien une façon na et donc bana balabala ce esprit qui est tapé na mon corps à récupérer attends il y en a ndako na ola la raté mais ma pour bal na moi trop exigeant mais soit bien moi boui soit mon wana ba loti que moi quelque chose vous avez un projet bien un peu talissier arsunga inga tel saki pour approcher na ngande ni senga depuis moi la sunganga depuis notre na senti qu'il y a un bénéfice bien na tel saki moment na moni que moi bénéfice na kanyo na lukata moi studio na ngamo na vanda ta na ngamo au fur et à mesure malemba mais où ta ko au maré pas parents classe aujourd'hui ta moto sunga wetu bon classe na tanga na kisangani kama ndambo na école primaire wana sinon lelo kino kuma kokota na ite be kolo na o bani no ka sabi ka campus te wana kindate école secondaire humanité salité pour de ceux qui mainda kuna 13 ans na 13 ans donc dans la salara tena faible ça ka tena faible na 6e première ouais des mois bagage manda mukara nde bon na habité ki ndoki yango maman na lobilaka donc nga mo kamsa nga kanga ndoki si nyos na boka nzambe kaka les maîtres à Nyos. Ok. Conseil, mais tu peux message pour que ça balance. Au bas, on a d'accord dans la chose. Bon, conseil, mingi na opé ça. Surtout, et pas à maman nan. Et pas à maman. On va pas banner l'église. T'es église et ainsi, pour maman nan, nous avons qui l'église. C'est ça. Na pesa na ba maman. Oyo, ba yo kuta mibali na bango. Basi na baba kufa na bana. Banyokola na bana wana te. Maman faut dans temps bengo de maman zada mutima munene ata mtu boti bana wana direct mais tant que wa bengo de maman faut supporter da chéri nanga aboti da de bana tant que ningo ninga da chéri na c'est que faut linga pour ceux qui se connaissent ou comme linga maman na abota ite bon ce que il peut bota yi maman non panzi ou te na bana ou papa boti c'est que ingeza ndeni na deuxièmement peut conseil non peut ça na ba église quoi. L'église faisait au milieu du village, c'est ça. Ouais, l'église faisait au milieu du village. Tant que les bino kama boy. Malgré tout bino bona miss bomo na kamba moko na ebité. Bomoni ba mo ka surtout kananga vraiment bomoni ngo mbala moko après bo beta ngo peka mbala moko tant lelo kotonga se retrouva. Bon. Et ça quand l'église est comme vraiment pour séparer que Batuma Kasi na ba prophétie na bango ndeti na kananga mo de mo séparer pour de séparer de anga déjà papa na nga biologique bakanga ndoki et tout bazo confirmer pe oh là là non na souci makasi non c'est vraiment église vraiment on est au monde ba fili makale Jésus ndeti comme solo église mettre au milieu des villages so ba lino ba kalo ka biso boye ba pending nini ya ko transmettre ba message en pas bateau mais biso pas na bino ba campi merci vraiment
Ce qui n'a pas posé moi question à s'il te plaît. Où t'as au Longbar Nandako, on a 13 ans. Tu es vendu dans la rue. Si les locaux comme grand garçon, est-ce que aux zonga ici chez les parents, t'as là, ceux qui de kono bazawa no t'as la tasse bien ou bien parents et tout. Ah ben na zonga fait que le parent père qui tu ando fouté là. Ah voilà ko na tuna maman na bo on va dire nous balongwa ko tous balongwa. Batika pas adresse. Batika n'a pas adresse. Oh. C'est n'a pas adresse vraiment. Ata ba famille papa pe oye baraté maman leki to banda ba maman leki ko bango tu atikana batikala kuna to yanga na mama kaka. Bon église zo kata likansito kene kana église pas ça de la maman pardon ba tika nga bana nanga de na kuma nanga de abwe na fana nanga etisa na ozo nga route nesi nga kuma ba ndo na ba norme we ni na bunda kada sonza masu nga so etisa ba ko ki wakanga ngope pour et baby ça déjà. Et bien ça déjà moral nanga malgré tout mais et bien ça moral. OK. Dans la raison on kunate. Ndi ba kinda na yebi ke suri nzamba obatela bango. Ngoma na ngomba e mona na temba ça to kutana. Na sota papa to mona na e to ataka maman na pe. To mona na ina nding na komela boy. Ni mon ka kana soin. OK. D'accord. Donc souci n'a pas vraiment retrouvé ma famille ouais, souci vraiment ça bon surtout balé qui n'a pas wana. Surtout quand balé qui n'a pas pour mi balé wana. Donc son amoni bon vraiment on ça va bien. Ça va bien ma casse. OK, merci beaucoup la régie t'entend Jordan Panzo. Merci beaucoup pour la réalisation. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Alors Bolandi problème au ndekona biso yaki pona ko partager na biso bino moko bomoni ete banda uta ki na Kisangani kuna mama kufaki bai na Kisasa papa ye pozwa mwasi mosusu mwasi wana ba vivre na bango ndako moko mais mwasi wana yaki na bana te. Alors tant nyonso ba vivre na bango wana mwasi ko me runyokola ye mwana liboso konyokola kutinde basani kosokolise bilamba ndinga ezalaka babasa bambanda wana ti e osala que mama maratre wana akomi ko kansela mwana mabe akomona ke mwana oyo azana kindoki pour finir ya kokamwa papa na mama na mwana bakei na yeti na église pona ba bikola ye ba délivrer ye église ezo témoigner que oui c'est vrai cet enfant aza na kindoki donc mwana oyo azana sorcellerie. Alors, depuis pasteur aibaki ko pesa prophétie wana ekotaki mbutu na kati ya libota ezaki suna kimia te mwana pe akomaki déjà stressé ayeba que maman ne sera plus faisait yene mutalia ki maman na ye et puis et osala ke baleki na ye bakomaki kobela. Alors na kobela wana kobanga maman wana komi ko cancela mabe donc so baleki no pe bakufise ke yonde mutu olie baleki donc olie maman oyo lia kasusu na baleki na oyo. Alors maman na ko ba pression atindi wenze ko zonga ko molukeli ba mitif o ezangelo boy alukia beta e bambata ye a esquiva ki na ko esquiver na maman ki a tutani ko tutani wana mère akomi ko publier ke akomi ko belela na batu. C'est vrai kala ki ndoki ye mtelia ki maman na ye ya zolo kapa lia pe lisusu baleki na ye zolo kasusu lia pe lisusu ye donc mbutu ekotaki na kati ya libota. Alors étant qu'un jeune garçon à mon qui trop c'est trop pour protéger libota na ye msusu lokola ye bakange déjà ndoki sona préféré na longa na ngai wa baleki na ngai bango ko bazana kindoki te na mama na biso bana kindoki te bango batika na foyer na bango ezaki pe na cadre ya kokima kapona ko protéger libota na ye na yango tangu abimi na ndako akoma ko lala libanda nzamba lala kate mutu amawa monanaki mama moko boya monanaki akoma ki kosunga ye na mwalipa asalisi mwa musala mwa muke apesi pe mwa quelque chose tina ndenge kokola akoli akanisi mwa bambongo na ye aye kozwa mwa studio et puis nzamba sungi akomi ko vivre wana. Vraiment eza naisa kabino libanga ezu tchaku yo ndeke ko sekate po biso nyoso bino nyoso bozaka ndenge moko les oiseaux de même plumage. Tolobaka soki mutu ayeko le caractère pour na ko présenter bino to pe ko lobela bino makambo o ezo déranger ye
c'est kakati na ba commentaire bo zala kawana plutôt pour na ko conseiller que batu bo pesa ka biso ba conseil to zela ka ba conseil na ba commentaire na bino na ba appel na bino merci beaucoup na ba onyoso bazala kawana pour na ko partager vérité et réalité magazine na bino merci vraiment mingi na balandi nyonso ya nouvelle tendance télévision to zala toujours on a pour na ko informer bino. Un grand merci encore derrière la caméra, tonton Jordan Panzou. Merci beaucoup à mon boss Alain Dele pour l'orientation. Alors, Vérité et Réalité Magazine, nous allons toujours pour ko Sabino Basango, tu peux boigner à travers ma solo oyo. Tu es barakubé te la bino. Bozana pas souci, bozana makambo, bon baron pour Nabino Morote. Nouvelle tendance télévision à la Kawana pour Nabino. Alors, tu écoutes Nabino Mbalasima, na magazine oyo je Kawana. On va vous présenter Bino et puis merci na balandinya so oyo ba partage ka o basamba ba bazalaka wana pona ko commenter ko motiver et non pona ko finga merci vraiment et puis to komi déjà na suka ya magazine na biso vérité réalité to kote na bino Mbalasima. Alors restez bien, que Dieu vous bénisse, au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café, le logo na mêlé logo mais le logo est à ma bé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga ma bé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga Alain Dele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et c'est belé na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien to comme ba congolais toujours gagner ba match on va défaite pas technique en plein match c'est pas bon zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela boyawa bo benga pena Alendele na numéro na e pour bo benga pour bo zeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu mela ngo avant kende obima o mela ngo ça des jours atabati le loko moi cuire mon corps c'est bon oyope anti-poison donc ce que ata izala kati et longolango Alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyope anti-poison donc benga Alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.